On a vu l'événement le 29 octobre pour stade Imika. Bon. Oui, comment mutima bien. Pas ni mutu sali ça l'événement na ga fu makamu bo fait. Imika d'abord être à village chez Timbat. Ah. Ouais. Ande. Quand à village chez Timbat, pour habiter à l'inoté, ba beta di basket. Bon, on sait on peut se gars à ti ko sona na bana mike quoi. Ali go finga bana bata mike pa na na guerre mo bona bi mais non. Biso photo orienté balé qui na biso nzela ya bien ta les abo. Na c'est que dans le comportement falier. Tant que na télévision vandi ma bozo comprendre que mutu mtazo ba pas à rankiner te na bato. Voilà. Biso na biso moto tali pe abonga kilo nanga. Tu na kilo ndetsa silo a oso na na pona. Ka façon na biso. Façon na biso ba Bill Clinton ba janta na ninga masono weekend ya lo kwa bu Nathalie Beaumont se waze kwa so na bina fili. Na rolo orchestre. Nderono par exemple Bill Clinton. Il y a ton frère Siléo qui est là. Baza mo belopé ba brigadier Sarbati. Non, il y a son dadjo à tout grand bon boulot. Même si on a eu un volontaire. La bateau tout temps, il y a eu un belo. Babo, il y a eu un plan. Bongama, c'est un bongama. La position est ça, oui. C'est un grand animateur de la fan, vraiment. Bercy Moana. Bercy Moana. Libara yo, libara yo. Azanesco posé quoi. N'est pas dans la team, on a posé. Azara posé des. Oui, Azara posé matin. Azara posé tes. Toi, t'as moi, t'as milinga trop. Ok, milinga te. Makrabi. Ngolo yamba une émission, yaba kelinga ta clean na moko. Ndenga na boaki. Tu as un problème avec Bill Clinton? Tu as le bois à clean na mata. Normalement. Tu as le bois à clean na mata. Na beta interro de marda seba photo kota malewa si ata kwa ngotolani mwinda ndeko ya Congo préparez vies na yo pesa famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku esika wapi okozwa place monene pona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel Nakati ya ba RDC kuna na Maluku yaya yeba ke zone économique et si ya bandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende zando te pona koluka ba produit nyonso ezobima kaka awa na zone économique spéciale de Maluku yena ngai e bongo pona résidence Fanda Kimia, au cause terrain, il y a 20 mètres sur 20, au bord du fleuve Congo, avec borne urbanisée, oh les camo pépé, les camo accessibilité, la lampongia ba bébé, nyon soci et tongama, urbanisation et lenda, espace vert, et kuba, et bongo espace yagé, bonabana, boza mobimba. Avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani après confinement réouverture yanganda taba chez Jongade awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poaso ya kotumba esengeli koyebake chez Jongade bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Jongade weekend boza déjà ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya
sakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya ko sakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo ko zwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de, yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey. Consti Eka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles amis téléspectateurs de l'émission Agenda Cultura. Merci à Fabrice Guitanvo Fabrice Parking à Badjogo en Afrique du Sud, avec beaucoup d'attention. Franck Stemai, Lelo Pena na Boseni Fabrice Guitanvo Tena Bandé na Debi. Et ça l'ara très bien, de Rosa en Afrique du Sud. Bientôt avec Franck Stemai, Nabokassia. Fabrice Guitanvo. Voilà, merci beaucoup à Richard Mokonzi, TV Batebele, Bota la Bisso Musique et Bandi, Micheline Lemo, on a pensé nayo. Sur ces plateaux, j'ai ça, Chipoy. Nabolena kigwamwe, nabolena kitamba, yamfoko. Nkombo batini ni kubalande, kubabakidi, kumafondele. Hey, Mosapili Bosso. Ah, Manguru Maya. Bon dimanche d'abord. Merci. Ah, Obigo Bandi Bisso na chalet. Bon yo. Oui, Pepele, Munda Sepela Kito Salanine. Munda Sepeli déjà, Boutou Koki, Munda Peli, alors, tout le monde en zéla bien. Il y a un moniteur qui yamba moko émission monene boye agenda culturel. En tout cas, faut que ça va makambo. Obiga mwindo obiga bangi singa mabe. Te bangi sa ote parce que moni biso ngana sala ramingi bokoko. Ah. Magre biso na verbe to rubakata na ndako ya mobola biloko nyonso ezalaka ya kala te. Mais biso tozonga ramingi mingi na authenticité. Oh. Tozonga parce que moni mwinda oyo soki le Congo na ba marché ozongo te glo. Bato bakomaka mingi na ba LED, bakoma na ba nini. Ezala sute, babe ozela catholique oli na yebiso catholique oli na. Donc oyo pour qu'il faut zongo faut que écoute on ba sœur Colette, ba ma Denise. Oh. Ba ma Denise, pour toi la sœur na biso mo comme on est sœur Denise, on a man Denise Nyakero. Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci Jessak Boy, merci de répondre à notre invitation. C'est vrai, c'est dimanche, actualité Zamoko, Bozobeta Lelo na Camp David. Donc, juste après cette émission, Ozana Camp David. Alors, au bout de d'abord, Basfa na Cultura Pays Vini. En tout cas, na CP non na mokili mobimba ndenge baza ya kosepela ndenge na nazonga na Cultura PV. OK. Et puis émission na sepela nango parce que na mona ngo wa kombo kaka ya Cultura. Voilà, bato yambanga vraiment tant na yaki na village Chetemba. OK. Mais il y a na style na style parce que
eza idéologie mona zoya nango atana be mission atana ba nini bato basepela nanga mingi nazala swag te eza bato basepela na mingi nazala mingi na makambo oyo eza fétiche te ezali art ozomona mvuela oyo elingi olakisa motema pembe mwinda oyo elingi olakisa lumière donc nasepela na bato ndenge bayambaki nga magembule dérangeaka biso ezalaka mwa ya avril, village Temba, le 4 avril, je crois. Qui jour où il fallait présenter Ngaï na public, moi nanga azongi na parler nanga, boule déranger mais pas zo bina na mbula wana. Donc dimanche à l'élo to rozala boy. Bon, comme Peroza Sousou, il y a musique. Parce que tenez za moté. Moni kilo na beti ya kintaba oyo, on les arrête ba liputa na simba ba kombo, ngamu ba kombo, na muta bele. Donc so beaucoup comme oza ndé ba raisonner la route. Té. Eza ndi na changu una kombo mo batangela ngabo. Christian Zila banda ebion. Pomoni. Utuna mo bokenda kuna. Persona stratégie mwinda. En tout cas, naza 100% catholique. Catholique, na pesi Père Dominique, boté nenga sala ki na kula vraiment do moninga na zaboda na catholique. Et le va faire na ngawera son na ebi pungute. Ngana ebika. Rien. Donc nga papa na nga maman na nga za na boma mutute na sala le côté de sa dinga musique ça dans les sangs. Donc ils appelaient à la musique ba boma ba. Oui, ba boma. Ata maman mikata boma ba tout. Mère mon va te kana ko na bare la ba to te ka mikate. Kindogel mo beleti. Voilà, donc so biso to zama to ebika ka art na mungu. Dala munde na pesi mo cri awa o moniki. Na golela na kitaba be yofoko. Tu comprends que mais on a voix, donc ça dit voix, mais puis au bas la voix. Dans la musique, ils ont une discipline, alors on respecte la discipline ou la musique. Voilà, musique, ils ont une discipline, merci à Siamulex, TV Moro Batubele, Bota Labiso, n'a pensé, na Ninel, la cape du chef, Bota Labiso, mais quand même, tout le bénin retourne dans la culture. Quand même, au banego tal la culture na musique. Nous avons des clips, Bini Simboka, Bafimbo, Banini, et banego salon de gagne. Ouais, non ça l'a bien. Il va dire ça l'a bien parce que moni mutu oyo azolo mwana bien mutu azo kabana na mwasi bien mutu azo linga alo mwana ndako linga te ndako ya bande ko vendre zinda parce que soni ozala pa na emoko. Non ça l'a bien. Eclipse aya akutanga na orchestre. Banzelo ngana la kisaye ndenge kitire kendaka ya moto pesa. Non, parce que ça section dans l'animation, ils ont quoi un abus sur l'animation. Alors, tant qu'il y a qui a coûté un gaï. Alors, on a le bar, moi, on a contribué à la vie naïe, il y a les lois éclipses. Donc, obligatoire, Fabini Samboka. Donc, voilà. Bino bato verbe bokina na biso moja te moja te polele ya mwana o biso to loba kuna na chango dialala donc dialala ya mwana na peselo. Voilà. Mais makambo elongo lisaka yo culture pays vi. Ndongo zongi monstre ya tilon on a mis ça bongisi. Ah ouais, en tout cas pour loin culture pays vi, on a raison. Oui, bah raison zalaki. Bah raison zalaki mais nga mona ko vanda na seb examen de conscience sans talibité. Malgré ma béalaki, il fallait qu'on a sola na papa. C'est-à-dire bah mon foot aussi quoi. Pour déclarer Mambambongo, bon, qui tira les lots, qui tira Kalate, qui tira les lots vraiment. N'a pas si non le boss n'anga le millionnaire Angelo, Zina Makanis, n'a pas si mbote. Après vané mamogo yo komoninga mamogo bien méga nasika. Na beti EPCR simbi Metrokin batutu ya kala badave munongo. Bazongi. Ba Yannick Ekini le roi de Rombox. Yannick Ekini, acteur à film à Koufarate, acteur principal. Donc, Bazongi, déjà ça, tout c'est pas nous. Donc, d'autre part, te belé va se pelater, ndengengai, na longora na mo. Ce que vous avez dit, yona jos boyoka na gitozonga na biso, marambo simbite, côté bokendagi, deux a coïncidence. Mais to bima qui via se pelater, fallait à préparer biso.
Ce n'est pas encore le moment. Parce que ça là moi pressé. Na pressé on a ce que via kangi motema. Tato ba mambo simba te po ba kangi motema. So makambo simba ki bongo yonde na ebelo za munoko boy. Yo ngoyo lo bangote. Makambo simba te parce que zo mona kena mutu mususu. Azo ngo pe so des fils kata $100 te. Bongo siko $100 te studio lelo ça la clip lelo et écoutez combien. Ngabi mbadi ki beni pardon. Je sais bien. Ton amoni ga nana boduga visiter faisons ça va G5 banyabi. Il va boulangando quelle bonne chance. Ton verbi oui bazonga ngam tali boso na benga fe. Wana jos na tiriki. Mokonzi au mona na yo. Ah wana G5 et ça là ce que je bien au sakanate. Mama boni bakoko nanga. Adi na so e pakola mi moko boy na bisu yo sakanate merci mos. Bana ba dama ya sakanate jour na sakanate bato na paposi mbongo na bi koko na bino asiaye awuti poto azana kisasa et puis c'est n'est que le début mais na une semaine à pamba bato ba bi parler nanga ça va continuer bato ba bana o souffrir pena makasi po ba bi bando mo na chango kuna ozo tambola boko tambola pekisami tenela na tambola pekisami te ça dit trouver la difficulté. Ok. Difficulté ça souffrance. Ça n'a pas souffrance c'est trop dit mais tu vois la difficulté n'est toujours pas d'accord. Dans un moment tu peux tambola non. Moi ça n'a pas massa ba tabala. Mais ma boy mais tellement zalaki makamwanza mbete. Alors on a pas passé mon Congo. Mais quand même on a deux écoles au l'école. On les capé dans quartier latin. Cultura PVP mais école ni ne pénépe ça cadeau mné na liboso. Orchestre ni. Na kilelo. La kikala. Qui tire pas vite. Les bateaux et belingati. Nga les gars nzela benga ngamite wana animateur waze quoi. Ouais animateur waze quoi. Mutu aliboso tambo na ngozo wapi? Mutu aliboso. Oh pena qui tire. Qui tire ne sala nga makamutu. Po ba ye banga na zala G5. Chipoi. Za culture PV. Na boti bana na nga na culture PV. C'est tant ngai qui boulenye na nga nyoso lele na kitira. So na ina quartier la te posi na ibana déjà. Na komi dia marqué. Voilà. Alors on a ça Medine Félix Oazeko. Ezara soué na yo aucun quartier latin. Est-ce que de yo mo bolinga ka? On a moi qualité musique hein. Qualité musique wana. Ça là na be parce que quartier latin eza la musique non c'est pas sangai. Na ba rappel un jour soki un jour que na ozana kitirate na obeta na quartier latin. Soki ngona za mona muke soki na ozala na kitirate na obeta na quartier latin mais nzambe senye funa bandano na kitira PV. Après na ke papa polutu. Musique. Voilà, merci beaucoup Menina. Nandeko ebela animation lelo. Ouais. Soki to tiopo yo to rocho na banana babil. Ba janta. Bon, ngana web solo monga benganga na liama na nyoso. Mais quand même lelo po na yo ba animateur nini yo lelo ba obinisa mboka. Po na yo. Na mona ka bango ba leader na bango ba génération de zomo na lelo. Ay ba ka so sala ba succès ba po animateur on a ina ba komona bango de. Menti wanani. Nena wakona na yo ba gale so générique mo beka mais pona yeba mutu maboyo comment ni ko yeba na mboko yo Congo bien na monde la facilité la facilité na ina ba komona monter. Alors les deux sous-autres là ndekono par exemple Bill Clinton. Oui. Les londres ont maintenir. Ça te fait comment de voir Bill les autres continuer toujours Robin Samboka, il y a ton frère Cielo qui est là. Baza moi Belopé ba brigadier Sarbati et ça en dernier temps qu'animateur aussi. Ah na pesi bo tangi ngoma brigade na pesi mbote. Na yesu na dajo atuka bon boulot. Ba msu na yo ba on terre. Na ba to tangi na ibelo ba yibi ba plan. T'as la TVT. On attend là. Attends mais machine no mende belé. Mais bilo ko leti crime ko leti na migolo yo. Patu ba olande pesière. Soki soda so c'est la moisi na ye, tala ndenge atele magana coin. Tire
ngana nyata yo miziki ya mboka na biso ngana binela yo atoyo kanga mais tant qu'animateur ndeko animateur c'est le Scrum a signé Imika soutien nini osala pona a signé Imika le 29 octobre na Imika et tant qu'animateur soutien na le 29 octobre nga ni événement le 29 octobre moïda na stade martyr hein na stade martyr le 29 octobre il a fallu ouais parce que mais quand même la peu information et voilà bien franchement mais quand même on peut information soutien aux anines et tant qu'animateur en tant qu'animateur courage hein? courage on a dit événement dans le 29 octobre pour stade Imika Imika d'abord il a village chez Tembat ouais mandé quand il a village chez Tembat pour mettre à noter ba mettre à basket bon oui Congo mutema bien pour ni mutu sali ça l'événement na ka fuma makamubo fait ils rappellent c'est ne bino bo beta lelo boye ya jo sa pas beta na Mbogasika ben biso ben grand-père Benz par beta na Mogila tout à l'heure peut aux années ils a pour même temps bon courage c'est le courage frère courage mtuna openza tenga da mutute na confiance en mutute na mokili ka para nzambe pour la nini lelo on a remarqué bêtise et côté trop d'animation ouais nini zo sala que ba animateur ba côté ça bêtise na animation parce que eteka banze monabino eteka parce que ba sala ba critère ko sala ba critère yo ka mo crime za na quartier mo boye kune lobinde ngwana ali ya monyongo ke biso sala ba critère ko ba kari wanze uzumuna na sele critère so ki soda zo zela mo sinayo tala ndenga tele makana coin mosa bolingo abana se vola na nzela kinkole leyo manager gentil bolamba bêtise yake donc so ki soda zo zela mo sinayo moni na basoda mi ko ba kabila la rosa na te ba ninga na expliquer ba ndenga ba ngba mana bi mo ka ndo tele mi ne tele maka na lobi susu so ki mutamu tuka zo zela mo sinaye atele maka ndenge nini omoni ke boss maman fa sepela allez normalement mon sabolinga balancer volant dans zela kinkole normal na beta bantereko de marcassé vous comprenez on éclipse mon soso ko na soso siliki soso fâché azoliate to moni côté kuno mona banini cascadeur boka lokolo ba ta normal on quitte biso mon so ba sensible les alliés non peut-être parce que boa pemé na monstre non nga bakri no to ba travers na bakri oyo ya ko tavana ba petit mobile na so yemba mo ye et puis son on peut son moment seulement ça doit comprendre qu'il na lo banine bon to na boka mikolo to na boka krimo mikolo yo Angelo na mapapu tsumamaye moi ça lui mais comment mais surtout on a chorégraphie on donne Madagascar vous comprendre na boka so bengana milimo mabe kudima tata kudima donc ça dit bêtise ça tes ndenge nanga tala ba cri na so bande pi na banda soki na so se ka boye bona yo ya sourire mama donc non c'est qui ça en animation na beta antero ko de marca se ba rese ba photo ko ta malewa si ata bokwa ngotolali mwinda musique. Voilà, merci beaucoup. Mais bien, c'est pour l'année. Des plics sera séqués. Musique. Voilà, merci beaucoup. Mais quand même, Bakrini Bakrini, il y a des frères, non, c'est pas là. Ouais, il est belé, mais le rôle va nous sauter. Bakrini est belé. Par exemple, Brigadier Sarbati. Bakrini, oui, Bakrini belé, Bakrini belé. Ah oui, c'est bololo. Bon, on est d'accord, tout comme casse. So boro bongama, na position so oui. C'est un grand animateur de la fan vraiment. Bercy Moana. Libanga yo. Azanesco posé quoi. Nenga dans la team on a posé.
azala posé te oui azala posé mate azala posé te ata mbilinga trop okenga mbilinga te dafe munongo ya nikekinia mutu fo zala boye fo zala maboye c'est le scram bon osena opese kaka atika oswana na bana mike kwa alingi ofingafinga bana bato ya mike pambo nalandaka ere mobona bimeno neti nga na kovanda boyebu nani omanke le petit roi shomi azongiselo maloba te apo oloba nini biso futa orienté baleki na biso nzela ya bien tala eza boye nasepela na bacomportement faliere ntango aleki na télévision avandima boye ozokomprendre ke mutu mutu azoloba po azaka rankine te na bato voilà quand même bacrase le oyebi yango oui bien biso na biki na yebi yango te wana nazoyinansa baignorance biso bacrase bakri moko ya bandenge wana kwa no bakri oyo ya banini oyo ya utoswabine ulotala kwate mame mama na kidokolo amungo mwalema ya biloko mwa ndenge wana kwa nayebi bakri naye parce que abwaka baalerte générale animateur na biso atika baprince vraiment na kati ya mboka oyo mais biso tokolinga te navandi boye lisusu amoki biso na biso mo totali pe abonga kilo na nga to na kilo nde tsaselo a oswana na lipona ka fasona na biso fasona na biso ba Bill Clinton ba janta na ndenge masono weekend ya lokwa bu natali bo monso waze kwa sona na bina file na wolongo orchestre alors bakrabil ngolo ya maine émission yo abakelinga ta klina nga moko ndenga na boaki. Tu as un problème avec Bill Clinton? Non, même pas. Alors pourquoi Bakra va venir sur non, il y a ça le bois non cri ngate. Normalement. A ça le bois cri ngate. Hollandais déjà va tourner à boire cri na boire. Si na landa balebele. Bon pourquoi na boire cri na? Parce que tout le baba na bagi ba cri tout ninga ba cri bana e ba peut-être pas mon akene sosu na zakara na. Rankinete na bato mususu meto na motanda ba cri ba c'est bango pe mbo leka ba otanga ba cri nanga bon on a ba cri na bo beta maboko bo sepela mbasi mano sa on souti et puis quand on na kabile on aura un problème ce soir oui parce que dans moins de peli sous ma case na bon te na tunika na kabile to on a problème te pe ko mis connaître bando leka ana no boka ba cri ya ba animateur nyonso parce que bango boka on ba cri nanga te mon non fallait d'abord non interco de marcation et puis sans faute on a devoir nana nyamura gera na liama na nyoso ngata na lituma ata na gratana ngoliangai. Voilà, merci beaucoup Morikaba, merci à Divin Omekongo, Divine Armanda, Francis Diakota, Benny Bordel opérationnel. On a pensé à Fabrice Guintanvo parking. Il y a Jogo, on a pensé à Yateo Zambrota. Bon, tu as l'habitude avec beaucoup d'attention. Mais alors, impression nous a dit de l'Okofiolomide, na patronayo, en featuring, collaboration, na studio, en celle l'habitude Nzembo. Donc, moi, la culture AP, VIP, mon collègue dans le quartier latin, impression nous a dit. Ouais, il a les canissés, moi, il a ma somme sika, quoi. On est dans ma somme sika, on zambe, à te permettre, en nzamba bifo sala masomo sika masomo sika ezali boyokani kozala bien koboya kofinga na baranki na ba petit baranki na ba mikolo tozala bien tosona na nduli na na teme echoma qui est bien vieux qui est bien alors toujours sur na ba facette nyoso bilo nyoso ça la biso d'habitude c'est la biso bana biso na taba ou na biso na na bilo to c'est la biso ça la biso allez moi c'est allez babé de mai haki mama ya moto gariwande mwana mosi bandela zemio mange mario moni badawani do wesone buzoba ya pamba lelo sugunwa ha interco de marcasin John Bolila di Kundulu Bef tika bango babina kaboyi blessé liongo a sauté comme ça barese bachofato kota malewa bokongo tolalite golbikiana tolala kite ki simba poto kindu yebela manyeri kiguru
mwana yebela banyeri kikuru bongo bisikiti bukute brrr makwiti domina kakio ça va soki nazoseka boye pona yo ya sourire sourire mama sourire meraniti mamode Emile Nzemba ma muziki soki na yena bango lisusu ale bla 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 tu vas beaucoup comme perroquet oh Glody moi mon tour oh j'ai pigé rien oh j'attaque dans l'eau. Félicitations Nassi Nabanda pour avoir été maboko vraiment au Bini Sabiso. Ils ont continué au Bini Sabiso. Tout à l'heure l'artiste musicien congolais grand-père Benz aussi. Bossé à 2 années tout à l'heure dans cette émission. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura,